Vous partagez kaka ebele, tous à la unie, tous partager ebele. Ebele penza. Ebele, ma like ebele. Surtout ma partage ebele. Côté nabino ndebino boposa la kama kamonga na lobi nabino. Opaya monoko na kwe makamyo so alo bakaboye te toza na kati ya stade. Toza na kati ya stade. Bino bosa la kama mama lobi. De Monsieur Flavien, est-ce que tu vois ce pourquoi tu me dérangeais à tout moment? Qu'est-ce que ça a apporté? Le premier prix de mon travail, le premier prix de mon dur label. Merci beaucoup à toi et merci à tous les Abakouk de nous avoir votés. Et voilà, merci. Ici, la salle officielle, après avoir suivi puis 2020, Abba, quel bouillant, réalité, confité, comment la commentaire, film préféré na film nuance de pour à produire, comment la commentaire, film na. Merci beaucoup à tout le monde. Bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso Bozui, Libako Kulanda Biso na Clé Média Télévision. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, Dieu fait grâce. Bonjour, bonsoir aussi à tous les Abakouk, Oboza connectés, branchés, na Rolanda Tonton Irano, les tontons des Abakouk. Merci Nabino Nyonso na fidélité, confiance, Bopé Sarabiso na télévision Oyo. Nere bo s'impliquaka, na like, ko partager, ko aimer, ko s'abonner. Et ça, Rabiso, vraiment, et c'est une contribution à Bino. Nous sommes reconnaissants envers Bino. Et bon, l'anniversaire na Bayenio, so bazo fêté, mokolo alelo, le 28 avril 2026. Nous souhaitons Bino so joyeux anniversaire. Ici, Kanyo so bozali. Voilà, Tonton Irano est là. Toye, to ça l'analyse rapidement. Parce que ma morceau les ali. Ma kambu vraiment, il y a les ali. Soki oza na musala, je crois oza na kayou, oza quelque part. Soki ozu message oyo, luka o partager na ndeko nyonso azolanda biso parce que vraiment c'est important. Et c'est important to solango tolobaka soki akolobe ali, il faut vraiment to solola. Et na lobaka mingi, je suis la voix qui crie dans le désert pambate. Na lingaka ko tcha vraiment eloko ne place nango et ya mutu ezalaka to soutenir ndeko na biso SB dans les bons ndenge tolobaka to promouvoir culture congolaise tant to beta lisolo ko promouvoir culture congolaise ezali di ya ba valeur ya mboka na biso to luka to booster to pousser musala na biso ya Congo à travers l'art et kende liboso et yango ezali comme objectif na biso na Clé Média Télévision. Et mingi na ngambo ya Tonton Irano. Alors nini tolie to solo la muke ezali lisolo ya Grâce Fita. Mais avant tout na kota lisolo ngo na muzindo na lingi na martelé na likambo etali consommation ko tala ba film ndenge tolobaka comme d'hab na SB Maison Mère et puis les Abakouk de l'SB. Boyebi ete Bexo di mal ekotaki toza déjà na 5e épisode. Oh, bientôt, c'est la 6e épisode. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ba consommateur, bozo sala musala ngonenge sala marate. Je crois, tobeta rasete na kolobake. Soki to sangana, tolobaka tozaba bakouk. Et ça un objectif moko. Objectif wana ezo zala parmi na bae oyo ba contribuaka makasi na consommation. Soki otala ba film ete bon, tokolobate, tokozala pe exigeante, na kolobake, il faut ka kotala, mais dis-moi, luka o soutenir artiste na yo, na angle moko boy. C'est pour cela tolobaka mingi et loko sangisa biso ezali ko consommer ba film parce qu'à travers ko consommer ba film na visibilité et ko permettre artiste à évoluer à kende de l'avant. Donc ça là est fort, so ozorata ko consommer film été à kotala film été, ozorata moi temps ya kotala film po epesa biso pe moi niveau moko bo élevé na consommation. Donc film au Bexo du mal, s'il faut dire vrai ezotalema te et toyebi biso nyonso faisabilité ya les Abakouk de l'SB musale ke na malamu fi musale za da kitoko mais biso ba consommateur tozo consommer te. Il y avait un temps où tolobaka biso nyonso ke ba distance zo kota na ba polémique ba distance zo kota na ba
matière tout conso yango zo sala ki ba film etala maté mais ce qui t'ont remarqué il y a pas vraiment des actualités dans ngambo il y a bato ba matière auto lo bagana ngambo ya ko toucher SB ma eza penza moi kimia à part kaka lisolo na biso ya ba remise ba trophée to yebi o eza honneur na ngambo SBP yango te ko sala ke et pénaliser visibilité à film donc bozonga na kati ya consommation ba film bo consommer ba film comme il faut bolongo la distraction bolongo la négligence et ko sala ke shit ya SB et salema parce qu'on peut tout dire toko ken ba spectacle toko sa nyonso mais ceux qui consommation ba film eza moindre et ko permettre te que artiste ke liboso et ko permettre te parce que batu ba kotala ah visibilité ngo ya ba benga ba ganga ba chaka makelele eza ko na ngamba musique otekaka te okozwa disque d'or ndenge nini okozwa ba mérite ngo ndenge nini okozwa ngo à travers visibilité à travers audience oyo ekosala ke mokili ndima ke oui c'est normal azwango mais soki visibilité eza moindre comment fait-il que moto azozwa visibilité moke akende kozwa ba trophée akende kozwa ba mérite ebele c'est injuste donc tozonga na consommation c'est vraiment injuste tozonga na consommation ya mutu ya ngwana na lingaki nabeta penza sete na tongo ya lelo na bandeko tout bozolanda biso partout dans le monde. Alors merci na ba ba consommer rituel na film oyo etalamaki na ngama maison mère SB film silaki 10e épisode esaki et prendaki déjà fin bozo en attente bozo c'est la prochain film kaka ndenge SB de se vanga biso te toza na biso en attente tozo zelelo ka sika entre temps toye to meka kobeta sete na likambo etali grâce fitra oyo azali bombo ya SB. Alors nini ezoleka na ngambo ya ndeko grâce fitra oyo aza bombo ya SB na lobango plusieurs fois awa bosaka confusion te ya kosangisa vie privée na vie artistique eza na vie nango vie privée pe eza na makambo nango pe na ba réalité nango tobetaka sete awa na likambo etalaki Michou Mbembele nalobaki Michou aza na vie na ye privée et puis s'il faut parler de la famille il faut savoir que Michou a sa famille biologique c'est de même na grâce fita tokobeta lisola grâce fita tokobeta lisola Naël tokobeta lisola biscuit Molière tokobeta lisola biscuit Best et les autres boye ba yango lelo lisusu na bandeli ke bandeko o tobetaka lisolo bana na biso baza na ba famille biologique na bango o esangisi bango lelo po tozala en contact to aimer bango to sepela na musala bango ezali vie artistique et lakisi bango na miso ya bato donc soki ndeko moko songolo pakala azwi likambo na o etali vie privée na ye mais aza muto aza na mai na makila il faut éviter kosangisaka makambo bandeko na oyo ezali ya kosangisa te na loba yango awa chaque fois que joueur o azwi blessure libanda ya terrain na stade azali joueur o bako considérer choc wana te ke euti na kati ya football o eza reconnu to na association to na nini na ngambo ya ministère ou comment na koloba ndeni na organisme moko songolo pakala o eza reconnu abeti bale na ya poto mike na cité azwi blessure azoki abukani boko konte yango te ke azwaki yango na match po bakende opesa mutu carton ou soit azwa suspension ou comment donc c'est de même na mambo o etali cinéma oyo soit disant grâce fita aza arrêté soit disant grâce fita asali soni atako tokoloba yango ndenge nyonso tokoki jamais kokola yango na sila bisalo. Ça c'est un. Je suis pas venu ici pour défendre grâce fita non plus les bonbons mais naye koloba na bandeko biso nyonso toyebaka ngo ke kokende église to kozala artiste to kozala nani ezala synonyme ko comparer ba vie privée na biso na ba vie professionnalité. Tokoyeba nini toko koloba te tokoyeba nini toko kosala te. Tokoloba ngo combien de femmes rambo. Alors biso nyonso toza en attente. Mutu moko aza na précision pe confirmation makambo ya arrestation ya grâce fita awa azate.
Mais si du moins est vrai que azaki arrêté na makamoro X ou Y, to ba keza ma vie privée na ye. Parce que si ça ma se déroule qui dans le monde artistique, ma se dérouler dans le monde artistique et vous en avez reconnu partout dans le monde parce qu'il y aura des gens qui sont sur place comme acteurs, il y aura des gens qui sont comme information, mais ma est allé vie na privée, c'est à lui de juger. Ceux qui sont condamnés ou comment selon ndenge tozo ba information qui bakangi et tout consort grâce à ça qui n'a parquet, ce sont des informations tozo par-ci par-là. Il y a aussi des gens au balobi plus que non accueillis même prison grâce à ça des gens en prison tout consort. Alors mutomo kaza na précision l'exactitude na mambo azoloba azate. Yango mona yeko senga na biso nyonso awa tozala toujours scotché branché na clé média télévision peut-être tozoba précision parce que tozo ça ba démarche koyeba ba information sûre ya koyeba tina ya likambo parce qu'on peut pas venir ici de n'importe quoi sans traiter les informations. Lokola tozui information sûre te na dossier grâce fita nene ya ata oye 1000 fois tozo zela yo oya koloba oyo yebi sur grâce fita parce que plus loin koloba ke sila okoyibi sabana batu nyonso oyo ezali kaka pona sila omemi bana oyo na ba standing moko likolo bana oyo bakomi très reconnu dans le monde bana oyo bakomi ba célèbre tout consort yango zotinda bango makambo oyo. Mais nani empêcher Belleville à faire voir pe bana na ye na miso bato muto empêcher Belleville azate muto empêcher Belleville azate. Être artiste et to valoriser artiste et ça synonyme à kolobate ki akoma muyibi to ça kinduba non mutu na mutaza na vie na ye soki mutaza impoli de nature akozalaka kaka impoli ata komi pasteur ata za nani akozalaka kaka impoli eza na longo mo te ko changer parce que akomi artiste nda kozala impoli tete donc d'office soki mutaza azana kindumba akozalaka kaka ndumba ata komi donner des leçons ako changer ne logo te. Et changer les logos, yango biso tolobi botika ko condamner bana batu botika ko latsa bango maquillage ya lukuta botika ko latsa bango kazaka ya mabe ya kolobake bazo sala kindumba pona sila komisi bango extra pona sila komisi bango world tout consort non wana c'est la jalousie là vraiment c'est clair et net c'est la jalousie soki to mema théâtre ngoka na ndenge zaka ya modèle akala ya kozalaka na ghetto wana eza mote ya mabe. Il y a quelqu'un qui a ndimi ko bimisa biso na ghetto à faire voir na batu keno so ba betara lisolo ba ini edo ba betara lisolo ba tu mususu pourquoi pas na biso pe ba congolais to ko beta pe lisolo ba grâce fita et les autres. Alors botika ko déstabiliser bana batu na ba fausse information na ko luka ko bo ma carrière na bango kaka boy et vous oubliez que bazaka ba congolais ne ko abino nene ozo ya na ba fausse information tozo ya pour ko salir bana ya SB. Pour ça, c'est que baza bande kono ba congolaise. Baza bande kono ba congolaise. Attends le salir bango, attends lobi ke si la nde azo former bandumba tout consort. Mais so bosana ke ande o asi la zala mutu moko te o azo sa vérité loko asi la zali. Azate. Parce que ceux qui balobi ke lelo aussi la ndaka batu. To kenika clair, ala ndaka Belleville ma mebele. Il fallait Belleville bana ba gymnase na ba maribel wana avant. To basali mindele o ebele o toyebi parce que azo apena temps ebele ko lega sila na mwango ya YouTube. Maintenant masala ki ngote parce que zango ngana yete il faut fournir ko ba info asala nanu mingi po lobi penza mapa mulala ngamu na epe azo ba production wana. Tant ndeko o azu moins chance ngongana ye beti. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est un simple à comprendre. Vous croyez que ceux qui bolobi le que grâce fita et patati patata que ne koyiba sali soki ndenge nini yango ke prison si la ndako ke nango au sala spectacle te. Bozo mona te eza ba faux démarche. Eza ba faux démarche, eza ba faux campagne pour sande musala. Bolongo na ba distraction, bolongo na ba blabla, bolongo na kijalelo ya pamba o eza na importance te eza na fruit mon côté. Eza na fruité fruit ya solo ezali misala tango autorité mboka bazo admirer SB bazo accepter SB baza d'accord na musala na bango ça veut dire que bazo mona musala o yazo sala les autres produire quelque chose
Voilà pourquoi Nangaki n'a motivé Bandeko, n'a interpellé Bandeko, oh, bah ça déjà dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, oh, bah Beninga, Nazangi Pongi, Nazangi Kimia, bah Leli, bah Lobi, bah Sali, n'importe quoi pour nous regretter na oh, bah Yoki, mais na Lobi, na Bisonio, so, oh, toza awa, toza la kaka, na silence, toza la focus, na bah activité na biso, beaucoup plus toza na consommation, ya mutuya, parce que ceux qui consommation, koza la moindre, et vous permettent de toke liboso ya mutu ezali to consommer ba film comme d'hab boyebi SB et fungola ba branche ebele élargir makambo ebele alors na kati élargissement wana ekosenga te distraction kota makasi soki ndeko moko ya akutinga na nzela abandaki na nga ebandelité nazoloba awa makambo ezala vrai ezala faux ndenge fe regola lobaka ebebe bonga biso moko tokasime makambo nyonso ya gas fita. Boloba n'importe quoi, tolobi toko asime makambo ya gas fita parce que trop c'est trop. Boliko yoka mutu asala likambute na ngambo SB bokoya na ngomba na réseaux sociaux pour nous salir. Merci beaucoup encore une fois à maman Elimbizi hymne national. Na bosenité maman Zozona Inde, la mère des opprimés et longo da maman Inès Claudine États-Unis na maman Kitoko Justine Boza ebele maman Fimayemba et na baye tout bazaki blessé na likambo ya gas fita bolenga lenga te toyebi musala na bango na kokene mulaite na lobike makambo oyo eza à vérifier et puis dossier moko à suivre. Merci beaucoup, tout le monde l'année prochainement. Bye. Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.